Capage TV. Capage TV. Ozako bangani niye mwana na Nzambe, ozako bangani niye mwasina libala na Yesu, yozako bangani niye yo mwana na Nzambe, mateya nyosa osili oyo kite témoignage nini oyo kite soki omoni Mungu na telemi liboso na yo telema pe lobela ye longwa na nzela ngai naleka ye. En étant une femme, Nabi qui rêve ya moi si nyonso, même si otangi, même si okomiso pendenini, souka ya moi si nyonso izala kaka libala. Mon choix est parfait, je ne me suis pas trompée, je suis sûre de celui que j'ai choisi. Il est capable d'assumer sa responsabilité. Mon Jésus, je t'aime pour toujours, mon choix. Mais si vous comprenez que mon bali oyo abala kinga pona sala la eboye pona sala boye bien que pas na oyo fa sala pona yo mais yo yeba na oyo yo il faut sala la ye. Ce qui au sala lié, ndetinga na bon. Ça va hein? Ah oui, ça va puisque j'ai compris que il faut na sala oyo ya lingi. OK. Konsequent ngaite pona zana Biblia na maboko. Esika nyoso na kokende. Kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo. Basali ya Nzambe oyo baza kote ya biso tango nyoso. Oyebite nini oyo Nzambe asalela bango po basalela kaye. Ba mama na biso bazaki na mutema ya ko supporter mibali na bango. Ba mama na biso bazaki na sens ya responsabilité. Osomona mais biso lelo mingi ba jeune fille to perdre yango ba ko peso ka moi sangoka ke ba mone mobile na yo na coin parfois adima ki ka poisson ba crédit a telema ki nani yo mo bani déjà ko kanisa makambo oyo kutu ya salite itumba nyoso obunda obima na yo molongie soki David azalaki alingaki ko témoigner na libanga ya pamba abomaki Goliath. Il y a solo ozali elombe ya babilombe elombe. Mais loko esala vraiment que na sala album eza juste bolingo Nzambe kaka. Amen. Bolingo Nzambe matina motema azopesa biso souffle de vie et puis c'est un don. OK. Nzambe apesanga depuis nazala ki mwana mukie. Maman Capage a éliminé Hop Multi-Service. Hop Multi-Service, ils ont un service ébélé où il faut rendre mino bateau bolinga rabiso. Tout ça vraiment organisé. Bah on va aller là. Et na kenda qui est na pesa qui mbongo nanga. Et bah viser limité. Et bah refouler nga. Hop Multi-Service. Et aussi ça va problème na bino ya ba voyage. Visa de voyage pété, d'études pété, tourisme pété. En tout cas, na kati ya visa tourisme on a na nyonso. Et ça peut ça une opportunité ya kozwa Queen Card. Donc Queen Card on a facilité nyonso. En plus, tout ça est une imprimerie na biso, une imprimerie. Côté voyage, quand on a Queen Card on a vraiment un séjour non assuré. Ba maman nyonso, ba parents nyonso, ba papa nyonso, ba jeune nyonso. Olinga ko tanga libanda, olinyo kendo beta tout. O sala moi business na yo, Hop Multi-Service. Et ça on a pour le service na bino tout. En tout cas, ekopé so ba moyen nyonso. Olinga ko bima libanda ya mboka, o contacter kaka biso na ba numéro de kopé ça. En tout cas, on vous a biso 565. Et puis kaka na ba service na biso les allez multiplier. Que les bino ba billet ya moins cher. En tout cas, ils ont l'agence siroté kaba billet. En tout cas, toté kaba billet na moins cher. National et puis international. En tout cas, bravo. Boya et belé pour tous les maïli. Hop Multi-Service. Donc comme en 2023, en tout cas, propagande de l'ingé mata. Bon, on y va sortir ma longa au Ganarati. On a un projet à marque de santé. On a un matanga. Tout bala tabapolo. Il y a deuil, il y a fête, il y a collation de grade à cannabis. Pour la collation, tu vas te la taper bapolo. Il y a un moto de kotika. Et ça la nango. Na fête na olingi bala taba t-shirt. Et ça la nango. Olingi na propagande na yo bala taba t-shirt. Hop Multi-Service c'est ça wana. Et ça la service est belé et puis imprimerie numérique il y a le niveau il y a le colo. Et il y a des binos toujours imprimé ba bâche, ba fiche, ba effigie, ba calico. Bilo konyo sur la concert na yo Hop Multi-Service c'est ça wana. Et coachelo ba calico ya kitoko komati ça tout le monde appelle que oh artiste est solo. En tout cas événement est solo. Bon hésitez tous allez vraiment dans ba qualité nyonso. Hop Service on a bana mboka.
Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Ruth Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a une gamme de beauté et Ruth Beauté. Secret nangai ezali Ruth Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Ruth ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalona lelobano ota biso na misala donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Ruth Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala aonanga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misapi nanga ya mosolola likolo na tingani kaka na Ruth Beauté. Ruth Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Bienvenue dans Kapash Télévision. En tout cas, on a le plaisir de recevoir pour vous une sœur qui va chanter pour l'Éternel, Madame Laure Loapabo Kelo. Elle est sur nos plateaux. On va parler en long et en large avec elle. Trouver ce qui album Wana vraiment. Et Pessinzambe Lokumu, Dengezala Kaka. Et Yembeli vraiment Nzambe. Et qu'il y a une dimension et puis pourquoi Yembeli Nzambe. Puis pourquoi quand un moment est-ce qu'il y a un album déjà en tout cas, au Solana Serlo à éclaircir Bissonagnon. Et merci. Na papa, na assistant, c'est ça là vraiment bien ce qui maman azana likabo papa pas assister hein le quoi maman alors na papa Christian et ça là vraiment très bien ce qui mupandi na yo azocha ope pour na makambu songolo pakala. Bonjour et bienvenue maman. Merci maman. Ah, merci de patienter hein. Vraiment. Aux élus biso pena 1 heure du temps vraiment en retard. Nzamba pambola. Amen na pambola pe. Vraiment moi c'est kitoko sans make-up. Ah, dans ce pays makasi comment on a yo bonne santé. Santé eza bien na ngolo nzambe. Oza l'église nini? Naza parmi l'église message terme de la fin. OK. Naza pas pasteur Jean-Pierre Ngobo na Ngalie Manaipen. OK. Bonne siko l'église c'est que de bien soutien ça pour l'album et là on essaie vraiment que au yembe la nzambe. Soutien pour l'album ezaka ba prière. OK. Au peuple de Dieu ezo tinde la biso. Mais il est vraiment que dans cet album, c'est juste bolingo nzambe kaka. Amen. Bolingo nzambe matina motema, azo pesa souffle de vie et puis c'est un don. OK. Nzambe pesanga depuis nazala ki mwana mkie nde yango esali ke toyembela e. To rekende na par la mon album mais to yana parce que na moni alliance ya munene na moni papa za. De baïba mokili bazolo ba papa za slogan wana mariage pour na yo libala et représentant nini et puis ezalani pour na yo. Premièrement pour moi vraiment le mariage c'est une institution divine. Eza eloko oyo mutu institué en goté. Eza nzambe nde asala ngo. Alors en étant une femme
nayebi ki rêve ya mwasi nyonso même si otangi même si okomisi pende nini suka ya mwasi nyonso ezalaka kaka libala toyokaka te na bamisende bayembaka lokumu ya mwasi eza kaka libala donc libala mpo na nga eza très important donc nazo remplir pe condition moko ya nzambe nazo remplir parmi biloko nzambe asala que il n'est pas bon que l'homme soit seul donc tant on a remplir pe yango eza lokumu mpona libota mpona église mpona bato nyonso baza nzinga-nzinga na ngai balobaka mingi mobali oyo alingaka kobala mwasi ye nde mobali oyo abalaka nde ayebaka choix ya mwasi oyo akobala selon mama Laure est ce que ezali vrai to ezali faux parce que basi mosusu mpe basalaka ke bapona nde ye mais mokili elobi ke mobali nde ayebaka choix ya mwasi ya kobala selon oyo ezalaka ndenge nini kote wana ke mobali ayebaka mobali nde ayebaka mwasi akobala voilà. Bon, côté on a fait bakoki kozala na moins raison. Pourquoi? Parce que un bon mari, mobali oyo a se préparé pour le mariage. Et ça mibali mususu a se préparé na vraiment pour na libala te. Aye na peut-être que bon, to bala na kaka mabala pe a contre zalaka. Mais moi je parle d'un bon mari. Moi mobali OK a bongi civil na lobi ke sikoyo na lingi na bala. Il a pris son temps peut-être de prier, de demander le Seigneur que na lingi opesanga mwasi ya malamu et puis akoti na mabondeli asali pe ba investigation na ye po okobala ka mwasi oyebi na oyete ozwi ka obali ezala raté mama kapage ezala raté foye ba mwasi wana na cadre wana tokolo ba ki peut-être mobali azape muto ko déterminer que mwasi na ngana ina bala mais na ba kape mususu eza pasi pour le cœur de l'homme, pour nous découvrir en haut, et ça passe. C'est ça. Et ça passe. Au moins, ça a 10 ans de mariage, mais à ce cas-là, découvrir, et moi, si n'a été. Ça s'est fait aussi. Mais, Nangambu, qui est au Kinzambe, mobali pas quoi découvrir que non, j'ai trouvé une bonne femme. Dans le cas de Nzembo, nous avons Nzembo, oh, la moussou, ils ont éduqué moi, si dans le cas de Libala, Isali. Nakata album, on a sali mon choix. Mon choix est là. C'est pour les seigneurs, mais ça a deux phases. Et ça du côté spirituel et ça fait du côté physique. Mon choix est parfait. Je ne me suis pas trompée. Je suis sûre de celui que j'ai choisi. Il est capable d'assumer sa responsabilité. Pourquoi? Parce que il faut monter pour na mutu o yebike aza capable de supporter yo ko supporter kaka malamu na yo te na mabe na yo puisque mutu azaya kokate mama na ngai azaya kokate donc il est capable d'assumer sa responsabilité ba besoin na nga ba désir na nga nyoso ndenge bible lobi akozala capable ya kosala ngo donc na kati pe wana nazana place msuna yembi que Jésus m'a cherché mais mingi tolo bela pona libala c'est l'homme qui m'a cherché, il m'a trouvé, je serai toujours présente en son service, c'est-à-dire quoi? Moi si il faut azalara toujours on a pour répondre ba désir ya mobali naye pour ça ba moi ça ba devoir naye dans le mariage. Il faut moi si aye ba on soro ye biango. En tout cas ma très chère, Rosala très heureuse na libala na yo. Mais ceux qui osent comprendre que ba devoir na yo, en tout cas osa toujours baloter ou on a toujours que tu as un problème avec ton mari. Mais ceux qui comprendre que mobali oyo abalaki nga pona salela ye boye pona sala boye bien que ye pas na oyo fa sala pona yo mais yo yeba nanu oyo yo il faut salela ye ceux qui osaleli ndeti nga na bon ça va hein ah oui ça va puisque j'ai compris que il faut na sala oyo ya lingi ceux qui na sali nde omona ke boza en paix mais ceux qui yo sali oyo sala ka at alobaki na sala menonsa na ngo sima au mona boza pe na mama tata wana mais ceux qui comprendre déjà que alobena sala autant au sali atmosphère nanda na kati ya kati mingi tout va bien parce que ça déjà combien des années de mariage bientôt 8 ans cette année donc 8 ans de mariage bravo c'est déjà parrainé déjà non bazoya mais nazotala nanu ndeni nzamba okamba so nzamba lobi tout avancer tout quoi avancer siko yo moko selon yo moko mama Laure ndenge nezomona mabala ya lelo ne ba mama na biso tango bazaki kala différence ni ozosala différence eza ya munene oyo eza prière nanga chaque jour ke nzambe atindela biso batu oyo bakoki ko conseiller sur ba jeune fille lelo tozwa bana basi oyo bazana mitema lokola ba maman na biso en tout cas côté wana vraiment je serai pas hypocrite il faut na lo ba vérité pour na ko sunga ba jeune fille belé pour na ko sunga génération vraiment oyo toza lelo ba maman na biso bazaki na mutema ya ko supporter mibali na bango
maman na biso bazaki na sens ya responsabilité ozomona mais biso lelo mingi ba jeune fille to perdre yango bango peso ka moi sango ka ke ba mone mobile na yo na coin parfois adimaki ka poisson ba crédit atelemaki na nani yo mo bani déjà ko kanisa makambo oyo kutu ya salite ozomona ezelo motango ya kozongelo na ndako o bamonaki yo bamonaki mais il faut bamona ye po azaki na nzela ozomona aza mutoki alekaki na école aleki na université aza na ba connaissance na ye aza na batu na ye siko yo linga kutana na batu te poani il faut kutana na batu attention que ça dans les mauvais sens ba ebisi yo tu dois te maîtriser il faut yeba yo monde nini ke na sola na mobile nanga boy ba mama na biso akala baza ofanda na libala kutu mingi ata makambo yingi mi kutu ba deuxième bureau troisième bureau ezala nango ebandi lelo te ezala nango mais ceux qui oyebi déjà que mobile nangai alingaka ngai mobile nanga apesaka nga oya ngai suka nanu wana talela nanu o bazopesa yo toi pris c'est pas pour ton mari bondela pona mobile na yo oyo lingi nzamba sala akosala yango vraiment. Merci en tout cas, Oloba très bien. Pardon. Et il va rappeler au Sénégal de temps à autre sur Salimabe parce que l'Europe est au Kabola, ma bala mingi ya ngwana. Komi kiti ça. Exact. Mais komi kiti ça ndé exact. Son papa zo salate, bon mikola les hommes ananda côté. En tout cas sans il y a pardon et puis il y a humiliation, il y a soumission et zara du soute la bala. Et ça vraiment passé. Et surtout vraiment au longolais. On a longo di pena na tcheli ya ngwana. Vraiment. Libala est cause à la basée sur mbongo té. Bien que mbongo eza élément où ezo sala ke etambola bien pour à cause de la besoin de chemise ngape na cause na posa c'est ce qui nanga mbongo ekosunga mais bon e cause à la base à libala té. Pourquoi eyaka nango et quand pose dans la période moko eye tout comme peut eyete ozomona et puis mingi naza ko encourager basi oyo ba entrepreneuse basi oyo azoluka na bango. Vraiment, c'est vraiment encouragé. Coup de chapeau, vraiment, na bango. Pourquoi? Puisque le long mibali, tout le monde a mibali mingi bazo kufa. Maman n'a so sali vraiment, au sali vraiment, ba mibali mingi bazo kufa koleka basi. Pourquoi? Papa est dolé, papa est savon, papa est sikoka aye moko wana. Ozomona okosala te loko moko te ata libosa lupango oyo bake oyo savon les coques na senge na tongo te oyo na senge te et osala nini ke esala ke mobile na yo azala quand même équilibré et puis c'est équilibre na foyer na bino et puis azwata ya ko respirer quand même ozomona pardon petango omoni ke osala déjà moninga mabe zalaka rapide ya osenga pardon so moni déjà ke okado senga pardon te sala tamo ba acte mobe à comprendre que et loko ya sali oyo eza repentance na directement que ninga sali bo alingi da se racheter donc eza bon mais mingi tous à la car rapide aussi nga pardon vraiment en tout cas merci maman alors très gentil et puis na yebi que ba couple belé na ba maman belé ba vraiment ya motuya et pas inayo o ko ça sota moi a capella te nzembo nyo soka o mona ebe na ko sala ka ya mon choix wana mon choix est parfait. Je ne me suis pas trompée, je suis sûre de celui que j'ai choisi. Il est capable d'assumer sa responsabilité. Mon Jésus, je t'aime pour toujours, mon choix est Jésus-Christ. Je lui ai donné mon cœur et il est assis là-dedans. Je t'aime, mon Jésus. C'est ça. Oui, bah bien. C'est la l'église mingi. Naïmba qui goûte l'obin de son monde, voix est un peu cassé. Naïmba qui l'obin. Ce qu'on a pas marié, monsieur Bazia a besoin, monsieur avoir non, il y a qui tôt, papa permettra quand même que d'abord bah fête, peut animer, oyemba, dans l'église mususu, bah conférence, bah séminaire, aux a ouvert na batnios. Vraiment pour le moment nazananga, liboso nazaki vraiment ko sala ngote ya ezaki au nom de l'église, soit au nom de l'office de musique. Donc kobima to kenda ko yemba quelque part na ba matanga na nini. Mais pour le moment ils a le là na bimisi album nanga j'étais plus de l'église. Wana ils a le comme ça na ngamu ko personnel, non ça il nzambe yeki na ko informer mon père spirituel. Mais ou soit mobile nanga il y a zana pour na ko accompagner ngai. Il y a tela nganzu pété pour na ko sala nzambe. OK, c'est bien en tout cas. Merci na baron nyos bato landa biso album sikoyo eza na titre nini rappelé biso et puis eza na combien de chansons en 4
album titre nango eza la dame élue. La dame élue. Donc moi si oyo baponi na kati ya basi ebele. Donc eza vraiment élection déjà pour intervenir na kati. Na tiraki par rapport na ndenge Jésus-Christ il nous a choisi à poni biso atala kutu berrière na biso te. Pour mutu msa ko condamner mutu ke oye ndinga zabe kutu azala boya melaka masanga sala ka boye. Mais Jésus-Christ c'est loko yo mona pona muninga na parfois nzambe kuta mona ngote hein. Ba condamnation oyo pesaka ye wana nzambe kuta mona kane ngote. Puisque na croix il a crié tout est accompli. Akufela ndesko mutu wana. Mutu oyo zoloba ke mutu mabe. Ndi yango sikona yakwa ko tirer yango pona moyibi na croix pe. Ozomona moyibi wana na croix asali ba makambe belé parfois ba bien coup brigand. Parfois atika libota moko na déception, parfois a viola qui parfois celle qui va dégâts vraiment terribles. Mais ce jour-là la croix, il a reconnu seulement le fils de l'homme. Alors dit oh Seigneur, yokuto sali lisumuté. Mais aux autres et tout ndenge moko na biso. Alobi eh pitié de moi kanisa ngai. Et Jésus-Christ est ici mutuana alobi maintenant même je serai avec toi au ciel. Donc ozomona la vraie la femme Eli la dame Eli yewana. OK mokili mona ki aye gout espoir ezati. Mais Jésus-Christ a pona ki est atiki ba msusu. Mais écoute aleki na ba prophète ba pasteur ba théâtre. Yé na croix kana ki moyibi na déjà lola. Donc il a vraie dame Eli yewana. Donc yangwana na pesi album nanga la dame Eli na tira ki pe na Esaïe na Jacob ndenge bazalaki ba jimo na libumu me alobi na poni moko j'ai ayi Esaïe j'ai aimé Jacob voyez ezaki nango élection ya Nzambi. Donc album eza na 8 titres na kati toza na la dame Eli moko toza na Dieu dans mon cœur toza na digne toza na elombe toza na kata likambo na ngai oza kobanga nini mon choix na yembi awa na eyano na ngai. Vraiment. Oza kobanga nini? Okose la chose traité. Oza kobanga nini eza nze momoko na yembi bon vous comprendre kana kati maloba na ngai. Ouais. Oza kobanga nini mwana na Nzambe oza kobanga nini mwasina libala na Yesu yoza kobanga nini yo mwana na Nzambe mateya nyosa osili oyo kite moignage nini oyo kite soki omoni Mungu na atelemi liboso na yo telema pe lobela ye longwa na nzela ngai naleka mwana na Nzambe oza kobanga oza kobanga nini mwana na Nzambe oza kobanga nini donc ezaki mwana na Nzambe ozobanga nini ozomona toyoka déjà ba témoignage ebele so botaka te kanisa an quand même kanisa an olobi ke ye pazali na kalo kola ngai Nzambe tala abandaki kobota na ye te mais tango an atalelaki opesaki ye mwana. Donc eloko mo ya sika ezate ata soki yo oza na sida exactement na batu o Nzambe bikisa na sida bazali ozomona témoignage nini olingi ba peso lisusu yo nde soko omoni Mungu na neza lokola malade eza chômage eza célibat eza longola ango en tant que mwana Nzambe tu reconnais ta position oyebi ke Nzambe aza Nzambe na ngai yo demo longwa na nzela na nganga na leka na yo à l'aise vraiment leka na yo elo ni esala ko yembela Nzambe yango na lobaki liboso bien que eza don o Nzambe apesanga na kati na ngai depuis nazalaki mwana mukie mais eloko epusaki nga lisusu eza bolingo ya Nzambe eza bolingo ya Nzambe nazotala ke soki nasaleli ete eloko nini lisu na kosalela ye vraiment ata ntango balobaka ke topesa baofrande topesaka mpo Nzambe alingi biso topambolama mais ezate que ceux qui te pèsent ça et pour Nzambe azangaka pas ça na été et puis la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel tous les êtres vivants même les plantes même tous les animaux aquatiques terrestres tout donc doivent louer le Seigneur. Donc tant que je vis tant que je respire na kokumisa kaka Nzambe wana yango epusenga na ona benga ka mungongo na nga bolembu mais mungongo na nga eza na bolembu na faiblesse je chanterai toujours pour le Seigneur. Amen. On a rappelé sœur Marie Mingia maman nous avons ba timbre suka ye maman Marie Misa mundenge za boye na mona lokola na kufela mutu na famille. OK.
donc tokutana na zona nga occasion okutana na été mais liwa na ye échokanga ti lelo dans sa son avant na bi mon Dieu comment un pays vraiment te ko perdre moto mo Seigneur mais akita na ye nzamba lobaki akende mais paix à son âme je l'aime beaucoup ti lelo vraiment oza nzem ne mo kanga ko interpeller biso banzem na ende ti konsekanga ite pona zana Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo baza kote ya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye donc biloko bongo je l'aime beaucoup vraiment paix à son âme oyemba bien vraiment malgré ça cassé mais oyemba bien moi pe oyemba pe na ndako na ndako nde wana eza wananga moi avec mes enfants ye kuta zala ya mosu na bani makelelo ke kuna na chambre ke na bureau kuna donc je fais toujours des bruits pour les seigneurs ba nyoso écriture na moko yo moi-même je compose nga mona composer rango so la ndata na kata studio même à cœur wana nyoso yo moko je me suis dit que maman Marie Missa me faisait ça non oyo kabadio parfois kera no bi wana sop wana ezaye alto wana ezaye donc maman alors pe à Ozaki pour la gloire de Dieu je fais na sali ba cœur ba dio nyoso boyoka nga moko je fais ça ami je dois prouver quand même de quoi je suis capable pour les seigneurs ce que so ela mususu bato bazolanda yo ba yemba rappel lokola yo bazana besoin la mususu atala mususu azana bon mais o chele opposer les pe voir o sele pe cœur oza dispo okenda na yo bien featuring oza ouvert pe côté kuna pour le moment ezaka likamba ko benga ya ko solo là ce qui Nzambe a permettre biso de travailler ensemble pourquoi pas OK na moi oza numéro moi téléphone ko dicter on peut rapidement numéro ezali eza 0 on a un manager to ya yo eza numéro bon ya ngonde ka to sala on sala numéro oyo so ka bengi parfois recevoir maman leur et mon copé OK eza 090 22 80 159 OK 090 22 80 159 ou soit à quoi comme il a na page Facebook nanga eza Laure Luapa Bokelo officiel Laure wana yanga eza le quoi ya orté eza Laure ya comme Laurent L A U R E Luapa L W A P A et puis Bokelo comme ezo yokana c'est plus facile. OK siko le tabac scandale o la chez le cannabis église o la musu ba pasteur ba salaka est-ce que ça la kaope ndenge mo boye ça la pe ke kitsa kondima pour ba sœur le na ba frère ba comme un peu sensible na ba scandale ya église hein bon pona ndeti ba scandale wana o ça la maka bon ezaka ke ba réalité ya mukili mais vu que personnellement na ba église otozaza na vraiment na yo kangote mais na bi ke zalaka po tozana kata mukili za munene mingi ba oyo ezosala mawana surtout mingi pona ba serviteur de Dieu nga na éviter nazana na preuve ya serviteur de Dieu moko te mama kapage nazana pe réservé puisque likambo lobi des photos témoigner oyo moni oko témoigner que na mona ki boy na yoka ki boy mais bon et to boy te yoka ce qui est ça la maka vraiment Nzambe abundelaka basali na ye puisque ce sont les serviteurs de Dieu. Nanzela na bango nous sommes bénis donc il faut une to bondela pona bango puisque diable alingi bango te. Ayebi ke nanzela na bango bato bakokangolama bato bakopambolama donc azana nzela mususu te o akwatake bango ozomona donc ezande biso peuple de Dieu to bondelaka fréquemment pona bango pour que makambo oyo toyokaka wana soki pe nde balobeza vrai ou faux mais ekokisama te ezala te pona peuple de Dieu pambolama vraiment okosala biso sur vocal moi mususu poto ke déjà pona tushite na cause ndeti ya nzembo ya Elombe yango eza na kozora mini moko na kaka bitumba nyonso obunda obima na yo molongi soki David azalaki alingaki kotémoigner na libanga ya pamba abomaki Goliath ya solo ozali Elombe ya Babilombe Elombe bosinga na biso eza tomona yo na scène
punza na mitima na biso kita lobela pe kangola bana e elombe kita tolingi tomona yo elombe kita elombe tolingi tomona yo elombe kita elombe tolingi tomona yo tulula bukola bwebe tulula Tamakonda waniye tulula bukola atuwaniye tulula oh tulula bukola tulula kupula bisonji bien mitatu. Alléluia, alléluia, et gloire à Jésus. Vraiment. Ça va pas me la tête des dieux. Et ça a mis qui toque on a chilouba dans louange yo ka échanger babon nzembo. Vraiment. On s'est retrouvé madame Bongo. Ah oui. Parce qu'on a battu sur la division, puis sa page officielle là yo, message de Dieu, na ba bazali na malade, ba bazana ba problème en tout cas. Moi exhortation mokie avant aussi ça et puis au PC sous éclaircissement pour la banzembo et puis ba clip et bimi combien na YouTube dans les années pour pour s'abonner. OK, merci pour le peuple des dieux vraiment. Oyo alandi biso nzamba pambola yo mingi vraiment pour na temps oyo vraiment. Madame Fozonga pour la maman. Nozonga pour la maman côté wana vraiment c'est la domaine privé nanga. Salinga mingi na ba jeune fille babalité baza la connecter pour mabale za la malamu. To boyi ba divorce to lembi vraiment. Fozonga pe. La jeune fille na bala ki pe na zo batela kamé. Donc c'est ça. Donc peuple des dieux nzamba pambola bino mingi et vraiment beau consommer album La Dame Élue. La Dame Élue vraiment eza pona bino nzambe akota na msala beau consommer ba 8 titres nyonso tu wana so lingo swango na audio okoti utapika na YouTube Lor Luapa Bokelo officiel na YouTube omona ba audio nyonso ekopambola yo makasi jusque là nazana 4 clips. Je me prépare aussi pour aussi les 4 oizoti kalawana. Donc na Facebook to ko comme la biso kaka donc nazaka nyonso ka Lor Luapa Bokelo officiel. Donc on peut retrouver biso facilement na numéro na biso pe autopesi ya WhatsApp. Tu affiches déjà. Tu affiches déjà. OK, d'accord. Donc yango wana vraiment Nzambe apambola bino nyonso toningi bino mingi musala eza pona biso te mekona bino. Amen. Merci en tout cas. Ba remerciement na banani. Ba remerciement liboso na kolo Yesu. Yende mopesi na pema, yende permettre nga lelo na kutana makapache. Amen. Tout ça il a vraiment émission kitoko pour la paix de Dieu. Kitoko makasi yo moko pe oza très gentil. Merci. Nzambe apambola mingi musala na yo ke liboso. Amen. Remerciement na ngami baleza na mobali nanga le professeur Luapa Francis, je l'aime beaucoup vraiment. Nzambe apambola et apese suma koki ndenge eza boye maman ya capacité le don yenda zo soutenir ngai na sentir donc yende producteur azate yende manager dans les managers des managers parce que comme un problème pour ce producteur a bengo ki disco na mboka mususu papa rusola kaka donc tindo na cousin wana bana kaka c'est ça le problème. Mais il y a quand même ça nzambe atika na ye motema ndeka confiance vraiment. Donc yango ana nzamba pambola ye pambola ba église nyonso ba serviteur de Dieu nyonso ba nyonso ba soutien na bango. Vraiment soutien na yonde vraiment na posa ngo makasi. Vraiment. O elanga eza munene basali baza mukie surtout basali ya solo baza mukie. Nzamba pambola bino nyonso mon pasteur Jean-Pierre Ngobo. Merci en tout cas. Merci d'avoir balandi biso numéro ya Sœur Laure Ezawana Bobengi, bo s'abonner na ba page na ye. En tout cas, à revenir après une semaine babna qui est maman capage maté à tout pesaki et comment qui peut vendre. Merci la prise de vie, merci d'avoir balandi biso to kutani prochainement. Bye. Capage TV. Capage TV.